Baindo, totelema, et c'est mon pesa ici sur le sur banda konabino. Poko ela mo pe wana bozwami penza ebele na ngonga oyo ya kolanda émission ya conscience. Émission ekela mara objectif moko ko lakisa moto moindo mai nyonso bapimele na mokili. Sanza octobre oyo to solola ki mingi semaine passée makambo etali ba date. Nde to talisa ki bino yete religion africaine. Alengela ki milulu moko minene ozaki mokolo le 3 octobre oyo tombaki jeudi. Et puis wana babane ko kanisa pona condamnation ya 30 ans ya Fumu Kimbangu. De lelo tolobaki to songa susu ndeko ndombele puto ko susu ko beta susu masolo pona matali condamnation ya 30 ans ya Fumu Kimbangu ndeko ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pena bandeko yonso ba joyi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo lelo ndeko ndombele ba réaction na émission la semaine passée zalaki makasi mingi tina ete ba date ebele bato bayebaki yango te na nzela émission mokolo wana nde esosolisaki penza bato mo ebele kasi ndeko ndombele 30 ans ya Fumu Kimbangu tovandelela wana pamba te lelo nde tokanaki ete boya na bambililingi oyo ndenge eveneme elekelaki Fumu Kimbangu ye asali 30 ans kasi mpona nini kaka 30 ans wana mpe nini ya mabe oyo asalaki po ete akende kosibir pene wana mpe mpona nini bosalaka kaka effort baprofete baye ebele botelemela kaka na nkombo ya Fumu Kimbangu pamba te Fumu Kimbangu aye lobi azo tobosani te aza na ba 1900 mais na ba 1800 tokomeka baprofete ba 1700 tozwa baprofete ba 1600 tozwa baprofete mais okomona Fumu Kusu atelemela kaka pisi mingi kaka na Fumu Kimbangu matondo ndeko na ngai tambi botuni ngai mwa motuna molai po nini kaka 30 ans Fumu Kimbangu ayibaki eloko ya nani po nini kaka nesongi nzina Fumu Kusu kia muzana panda na ngola bakotelemelaka sur Fumu Kimbangu nzoka ndeze na ba prophète obele baleka po ya etumba ye ya lobiko ya loposo moindo 30 ans ya boloko ya Fumu Kimbangu nde wana motuna esengelaki ba congolais yonso baindo banso batuna po nini Fumu Kimbangu abandaki na kozala protestant o mondela kangaki te apesaki etashe ya kotangisa bato malongi ekoma kaka sima ya 1921 mondela alukaye aboma mabota ya bato a déporta plus de 37 000 familles oya jwa na Congo central la bwaka de partout basusu na Oshwe basusu na Équateur basusu na Bunya partout na Kisangani abongola historique bepo na kokanga Fumu Kimbangu soko baindo banso tokomitu na motuna wana nde sika tokoya kozonga ndenge Fumu Kusu bakolobaka Fumu Kimbangu n'est pas n'importe qui Fumu Kimbangu azali ayaki po ya lisiko ya bato tolobelaka yaki mpavita tolobelaka baneko dimpwanga tolobelaka baya vita kanga tolobelaka banengo mafuta mosala esalemaki mais Fumu Kimbangu aze elembo ya bosukisi nyongo pe bobandi tango ya sika Fumu Kimbangu nde mbangu difika ya sokama tokolobelaka bango pona bango nde tosukisi nyongo ya loposo pembe bango nde yaki pavita la kaka deja na tango ya kala soko mama ke yiko bota aboti morne bazaki ko belela Kimbangu fula mwana lele pe mwana kozonga na bobo wana avant kombo ya Fumu Kimbangu emizalelaka biso kaka tende toye kozalisa ngo te kombo ya Fumu Kimbangu esalaka nango bamakamu isi mopepe kouta na este koleka pe bembela muki esalaka deja makamu isi Fumu Kimbangu aze likokisi ya elaka oyo bayindo bazalaki kozia donc différence ya liwana koloba ke totangaka baprofete mosusu te totangaka baibaleka banebela mwanda basakolaka pe tokotangaka bango le 29 octobre pe tokozala ekozala fête ya Vita Kanga c'est-à-dire biso na bokambemi ya nesongi nzina Fumu Kusu kia muzana panda na ngola etumba na bango etant mokobi misala ya 1921 kozalisa lisusu bakombo ya bayi babundaka na tina lobiko loposo lelo tozali komona témoin de Jéhovah interprétaka Biblia na lolenge na ye tozwi bakatolike pe balimbolaka Biblia na lolenge na bango etuluku ya bapasteur ye pe batondi ya bakolimbolaka Biblia na lolenge na bango me na ino bakanga moto te Fumu Kimbangu bakei kosambisa ye na cour militaire na conseil de guerre
Motif, il a interprété la Bible de sa façon. Ou un motif. To yebite, moto a interprété Bible na lolenge na ye, ce que senga subir, peno yo fumu kimbango subisaka. Est-ce que pourquoi comment il interpréter Biblia na lolenge na ye, nde bakangaka 37 000 familles ba mema na déportation, sans compter ba ba bomaka. Te. Mondele ayebaki ke fumu kimbangu aye kola musa bayindo bakufaka. Yango il fallait qu'il a étouffé asuki sa message wana ya éveil ya conscience. Yango bokomona ndelo wana bato yonso bayaka na tina lobiko ya bato. Soko kaka bandiko lobela bato kombo na ye akufa lelo lobi mosika. Mbuta Lumumba ayibaka eloko ya naye. Te loko alobelaka mabele alobelaka lobiko ya bato. Akufa lelo lobi mosika. Muze Kabila tozwi ba Kwame Nkrumah tozwi ba Thomas Sankara tokotanga bango mbalombala. Lelo ne songa nzila fumukuzu kia muzala mpanda na Angola. Aze emete poni. Te. Ndelo wana yango aye kokoba. Koluka bolamo ya bato. Soko ba sepela kite na fumu kimbango na 1921. Boni bako sepela na mokobi misala ya 1921. Boko mone zalaka nini? Bako utilizaka. Yango lelo loposo pemba keli na bangunza falsifié. Mpo ya kobundisa mosala ya fumu kimbango. Esika tokomi omona mota mibengi ngunza mokolo kaka leki na media ennemi ya liboso fumukusu. Hey, nazolo bandi ba téléspectateurs bozolanda biso ba numéro za affiché bino ba auditeur bozoli ba kolanda sur nzela radio bokobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 ende kondombele eloko wana lobi wana nalandi l'émission moi mingi na niveau ya radio mingi pena na radio centrale FM eza na émission mo ndeko na biso mo basala kango ndeko ntsumbu donc na yebite émission na plus mingi balobelaka si fumukusu na jumwa ta rolandaka ndeko omona ka ndeko fumukusu pona ye fumukusu aliti o azosala oyo abunga déjà nzela fumukusu za kabili et soki pe kaka wana te bémission outi kosala momo ebele tomoni ndeko na biso eliloba o lelo batelemisisie akomi lelo leader ya bangunza siko tozo te bangunza yango bazolo bakeso bosangani na kombo efumu kimbangu nde lobiko ya bayindo papa ebele ayaka sangisaki bangunza mais lelo tozomona ke lelo fumukusu na religion africaine na bangunza zokamba lelo pe tomoni ndeko na biso eliloba pasteur na so eliloba pe lelo na simane bangunza na banani ndeko ndo tozomona te ke makambo ngo efumu kimbangu zokota kaka pitopale donc bulu yeke donc batu bakomi koyeba susu niveau batika na baona ngambo ya christianisme oyo eza na ordre ke kolanda makambo fumu kimbangu lelo fumukusu na bangunza lelo ndeko na biso liloba kuna na bangunza tolanda nani totika nani maloba epai na bino te bino nde bolobeli bato vomie batikala na bango na christianisme poko toyo désordre mais ebele ya désordre yeze na christianisme wana koki otanga te non omoni ntango bolobi radio moko ndeko radio centrale FM ndeko na biso ntsumbu émission wana eza mpe na bandeko ebele loko bayebi nga émission na sala plus mingi nayebi bangunza nayebi bato bazolobela makambo oyo bandeko bazobenga nga mokolo na mokolo ndeko tambi tala ndeko boye tala boye donc plus mingi balobelaka mingi sur fumukusu adévier message ya fumu kimbangu lelo fumukusu azosala plus mingi akoloba ndenge nini koluka mbongo abebisi prophétie ya fumu kimbangu ebebi mpo na ye. Donc ça sur bomba te bandeko bazolo bango na media pe bazotanga pe bakombo bazana bango pe à l'aise na le kaka lisusu na manaka na opero de moko na lobaka bato mingi bayebi role na bango te oyebi garçon wana ntsumbu bazeye bajare ya bana oyo balaka mayele te batiaka mikate na kaye abosani ke mikate ezali na mafuta oyebi bana yango so batuni ye motu na alelaka c'est-à-dire soko moto lokwa ntsumbu akoloba fumukusu afayirwa na mission témoin ya mission ya fumukusu collaborateur ya mission ya fumukusu bazé bana mikie bolanda mandefu na soko kolokolo bazé na mona motu te c'est-à-dire
Expression na bango nde kolimbola mbula na bango. Biso to yaka te na media tango mosusu l'éducation ne songa nzila fumukusu kia munzana panda na ngola bazeko pesa biso nakoki koya te koloba na bandi émission te suka ntsumbu te tsumbu wana azalaki mwana lokwa bana yonso vutuka mwana lokwa mwana yonso makambo afumuki mbangu ne songa nzila ndatangisi Oh. Mais lokola ka nete lobano bayaka na mikate na kaye bakwaka mayele te akoka makambo te na bozoba nde abima libanda. C'est-à-dire tango toze kolobela makambo ya mosala ya nesongi ya nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola. Bolimbisi na bandeko bakolandaka bokoki te botangaka bantsumbu. Fumukusu baze na programme bakolandaka. Esika touti boze na ba video esika tokomi nanyo yo kotelemaka kotatola kombo ya fumuki mbango na mongongo makasi sokeze ne songi nzila te tolobia wa tout à l'heure bakoluka ba combattre pofo batia omoni soko sali mokala na ya ndunda yo tie bitekute kuna yo oze ko koluka ko yako ko pikola bitekute e ko bota na nkasa ezangi ntina e ko bota na matiti ezangi ntina ze ko accompagner ndunda wana soko pe osali keba te matiti wana ya mabe ebomi ndunda yango fo ozalaka prudent biso ozali kolamba biloko ntina bato bakolia o bato bazali kozila bazali na nzala fumukusu azali na makusa azali kosala elubu oyo bayindo bazali na yango posa akosodise vraiment se rabesa kenda kolanda moto lokwa ntsumbu azali nano une expression difficile fumukusu asi rabaisser te biloko ekozika te ayambaka pe bangunze ebele oyo bazoloba pe bamakambo wana baza conscient ke fumukusu abebisi message ya fumuki mbangu wana selo bango matondo mpo lobi selo bango témoin ya mission ya fumukusu eze nani témoin ya mission ya fumukusu eze nani omoni lelo lokola fumukusu azali komilobela te bato bazali kokanisa maîtrise na bango lokwa faiblesse bato bazali kokanisa maîtrise na ngo lokwa faiblesse fumukusu alobaka na ye te azali kobanga me mwanda nsemi akokoma mabe ya fumukusu akoyanola te kotana pena namonaka pe silence total mais kulutu te mokolo mwana soso akomatela mama na ye me mama soso akomatela mwana te okufanda botali lobola lekaki alobi lobola alobi fumukusu interprété prophétie mabe yo lobola bazwaki yo témoin de Jéhovah polo bankomba fumuki mbangu fumukusu moto atangisi yo lobi moto azalaki témoin de Jéhovah te na 2006 akomolakisa fumukusu oyo abandaki mosala na ye soko mbula boni eleki akomolakisa ye ifalaki fumukusu alobela boye kutu bamisusu baloba kutu fumukusu atanga pa na bango atange pa ya nani kombo ndeko ngoto bandeko bozolanda banimero za affiché botindela nga kombo ya lisanga oyo fumukusu bazoloba bango moto babimisa ye atanga pa na bango aza fruit na bango nayebi te bato yonso batangisaka fumukusu mais que si bomona mpe fumukusu aleki na ntango azwaka na etando po alekaka na etando koleka balidere wana yonso mais si bomona bandi kotanga nga nasala boye mpo na boye nzuzi koya paze ntoma na bantoma na ngai ya vuvamu est-ce que biso tokoya na plateau po tobeta masolo wana ndeko nani ngunza oyo monene lelo mpe lelo mokili nzuzi koya ye mpe azali fruita ya vuvamu ngai nalobi toboyaka kokenda na biloko wana ezangi ntina amonaki fasala mosala na ye bayindo bazali ya kokufa ebele fo mingongo elamuka soko akei po asala mosala ya fumuki mbangu matondo tokozala wana te a chaque fois leki na etando nzuzi koyo azentoma 108 wana vuvamu ewe te ekomi mabe mpo bango bakomi kokanisa lokola bango bakotelema mpo batia epekiselo na mosala ya nesongi ya nzila te tozali na monoko toyebi koloba me nde tozali kofiltre monoko na biso eloba oyo eze kobalana na etumba lobiko ya loposo moyindo
bokanisa te ntango mosusu ntumbu alekaki amanke du respect na nesongi ya nzela tata lobola aleki amanke respect soko kingandi aleki amanke respect soko bangunza bango nyonso bapapa atoli aze église wana même pas bavula ya lisanga ya vutuka mvana pambu vidia c'est-à-dire si atika mosala po alobaka so bapesi stade de martyre te akosala su mosala oyo te spirituellement denosaka na mosala lobiko ya loposo moyindo ngai te boluka basuivre bino bozeyi bapandisa yango bolanda netumba oyo bato mosusu oyebi tozalaka na dage moko balobaka ebembe ya nyoka esilaka somo te na moto ayebi nyoka te na oyo bakoli na mboka bayebi nyoka ebembe ya nyoka eza ebembe ya nyoka tuyanga longoli yango na nzela sikoyo nani longi oyo esengeli atangisa mokili oyo fumuki mbango alakaka ke na kei na kotindela bino motangisi na ntina kososolisa bino nani nde longi yango ebele batelespectateur bazo na so na ngongo baza na posa bayeba yango maloba epai na bino ndeko na ngai tambi lion aze na ntina te rapele bato kaze lion soki omoni lion akomi korapele nga ndenge boze komona ngai na ze lion se kaze nyau elingi koloba nini okoki ozala roi te soki oze na royaume te biloko wana mpo bakutani na peuple ya ze naïf lelo tokomi kocomprendre bato mosusu basali na bango kaka église mpo na moyen de vivre soki ezalaki na balolenge wana na nombre de missionnaire kaka nano bantoma oyo lisanga efutuka mfana pambu vidila ze na bango fumukusu akoki afanda te bakowelela batitre te moto akomibenga longi te moto akobenga mpo balobaki molakisi wana akotangisa mpo ya koprepare boyei ya kwatulendo nani atangisaka lelo bakei na bapolémike ya wengetisme c'est-à-dire ekobangisa yo soko moto moko alobi mais tovivre awa mpe na grand mopa okofi olomide te akomaki Sarkozy Benoît XVI papa tope mokulukulu soko bango wana mpe bazali na bango bafana na Kofi Olomide bango mpe bakomi koluka ndenge Kofi avivaka chaque album achange kombo si bango mpe chaque année bazali kochange kombo yo moko komi roi divin yo moko roi des rois yo moko kwatulendo eske na prophétie wana balobaki kwatulendo akoya kobundisa baninga na ye balobaki kwatulendo akofandisa bokonzi ya tata akeli likolo na se to balobaki kwatulendo akozala moto ya makaya bangi to balobaki kwatulendo akozala moto ya polémique koleka netando po ya kofinga balobaki kwatulendo akosala makopa ya mabe na kombo ya mfumuki mbango po lelo soko tokei plus loin boko comprendre ke bato wana bakomi babundisi ya sango mfumuki mbango po esika tokomi ezalaki esika lisusu te ntango mosusu bandeko ya katoliki bakontinue kokonza na mboka oyo bozali koyoka le 19 a bakosala marche mouvement ya tendance kimbangiste basali nini te par contre bango fo baluka bacontrecarre mouvement moko ya mfumukusu mais est ce que bacomprenaka ta force ya koluka kotia ekonongo na mosala ya mfumukusu ezali koemerge kaka mosala ezali komata mosala ezali komata lelo bayeba ezali na bainstance mosusu bamboka mosusu soko baluki bakota mboka wana référence eze religion africaine bangunza ya mfumuki mbangu na bokambemi ya nesongi ya nzila mpo mosala eze partout soko bazalaki mayele babandi koluka kotelemela nesongi ya nzila kala mais du jour au jour bango ntango bazali koluka kotia epekiselo tatakeli likolo na se fumuki mbangu kolo misala azali kopermettre bango te bazali kozwa beba échec longi oyo balakaka fo aya atangisa nde mokili mais longi akoya kotangisa mokili mpo mokili ezwa boyebi mpo na koprepare boyei ya kwatulendo donc kwatulendo jamais akoki koya soki longi wana nano asali mosala na ye te ya kotangisa mokili jamais jamais mais oyo ekomi comédie soki eza bongo na bamission oyo ayela biso professeur na totanga mpo ndenge nini bato bakose proclame lelo bakwatulendo tankeke longi déjà aya te ya mokili tokoya na prophétie tokotanga soki deja olobi deja bapapa na biso ndusinko ya batanga mpa mfumukusu bapapa na biso lobola bapapa mo ebele batangatanga seke toloba toconfirme ke mfumukusu yeni wana longi oyo balakaki akoya kotangisa mokili biso tokoconfirme yango te de peur ke tokóma mpe balion oyo bakomi korapele bato ke bazali balion te
mais tokoloba oyo ezebo sembo tokoloba oyo ezebo sembo tolobi na plateau te oyo amonya kokakola ya kokakola pourtant na lobi ndeko lobola azalaka témoin de Jéhovah Adam de surprise le comme il rappelé Fumukusu ibongo kantina kosi abimi toma na 2014 kala te awo bakolombo te mais moto ya bimi toma na 2014 alingi a rappelé na babiso bande kondombele botale on tomo ya lisanga ya futu kan fana mpambu vidila na bimi soko ko banda 2002 le 7 juillet ngai na zene loko ya ko rappeler na Fumukusu ke ngo solo beza media ta moso ke ba biro bantoma pa na biso papa nzuzu ko ya bimantoma Fumukusu mutabia na pambola pa bimantoma bosembo zena ntina te bati yango bizeu pe lokutata soko boti yango malasi kolumba be solo nango mabe ya lokuta tata lobola yaki lokola mwana yoso aye kotanga nzuzu ko ya pozo confirmer lokola mwana nyoso ndeko nzuzu ko ya ye kotanga ndeko ntsumbu pozo confirmer ndeko ntsumbu lokola mwana nyoso aye kotanga abimi ntoma bana klasi ya ba ntsumbu ali batata zinduka bana klasi ya bantsumbu ezali batata madioko ezali banengwa matondo mayunga yalembe banguka wana bana kelasi ya batata ntsumbu bana kelasi ya batata lobola ezeba batata luzaya dio donc atangi na bango banengwa dia nkota génération ya bobinizi bantomate omoni tokoyawa na botosi ya mosala ya Fumukimba mais po nini tolingi to recadre makambo mosusu silence ya Fumukusu bandeko balandi eze paresse te silence ya Fumukusu eze kobanga te mais je respect eze kotala grandeur ya mosala yeba pesi bango to bandeli lisusu bandeko balanda na ino mateya ya le 3 po tolobaka biso badate historique yonso tozali kosangana po ya kopesa lokumu na Fumukimbangu mais bango pe na badate yango bayaka pe kolakisa bevenema basalaka na kombo ya moto mosusu te na kombo ya Fumukimbangu biso religion africaine bango pe baleka na etando baya kolakisa bandeko bosolanda biso penza ebele batesto eti tomoni testo ya koko na biso ancêtre la balobi ye azali liboki soki ya 5 babimana nzuzi nkoya bana kelasi na bango bandeko botina batesto na bino ebele tokotanga yango kasi bandeko na registre boza pre botela biso élément oyo ezalaki mokolo bangunza oyo baza na religion africaine na bokamba ya Fumukusu bazalaki susu na ntina ya kokanisa condamnation ya 30 ans ya prison ya Fumukimbangu oyo ezalaki mokolo ya jeudi soki boza mpe na régie botela biso élément wana si votre quel jugement alors quel jugement du Conseil des guerres de Tisville. Audience publique du 3 octobre 1921 en cause. Ministère public contre Fumukimbangu et consorts. Vu par les conseils des guerres siégeant à Tisville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921 du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai. La procédure a chargé de prévenir Kimbangu Simon, Mandombi, Zola, Matufweni Lengi, Tumbu Simon, Mimba Philemon, Mata, Mbaki André, Kelani John, Batoba Samisioni, Batoba David, Maleka Sesteni, prévenu d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique. John Lumbwende, Bemba et Dingo Fwabela, prévenus de la dite infraction. Puis, l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921 qui, le ministère public, en ses réquisitions, oui,
les prévenus en leurs dires et moyens de défense présentés par eux-mêmes. Les conseils de guerre, attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village d'Enkamba, l'administration du territoire des Cataractes sur du Sibi, les volontés des prophètes, de leur aide et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que les 6 juin suivants, les mêmes fonctionnaires chargés de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kimbangu, fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats furent blessés à coups de pierres et couteaux. Attendu que les nommés Kimbangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits, des guérisons et des résurrections, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que, par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kimbangu est prévenu en expliquant et en faisant expliquer les textes de la Bible à sa façon, attendu que Kimbangu parvenu en expliquant et en faisant expliquer les textes de la Bible à sa façon, par ses aides et adeptes, a imposé ses volontés aux populations qu'il affirme son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits, des miracles, en tenant des séances de guérisseurs, d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs. Nena kati ya maiwana ndetango baprofite kolobela likambo ya religion nzoka tina ya likambo mpenza bazalaki na yango ezalaki ya kokwesa bokonzi ya leta. Religion ezalaki kaka moyen oyo baitilizaki po ete basalela makambo oyo wana, pamba te baza koloba na bandeko bayindo ete bakotonga kilongo ya sika, nzambe ya sika akoya bongo balakisaki mondele azali monguna penza oyo ya koyina, nde wana bakotisaki boyini ya loposo pembe epai ya bayindo, nde kosala ete bato kutu bakima na misala. Nde bongo kolandela maloba na ye na mateya na ye moko abongoli maloba ya Bible, alobeli yango na balolenge oyo ya ye. Na kotala maso wana esengeli ete etumbu ekoka kozala na bongo. Etumbu kaka oyo ekoki ezali bongo etumbu ya liwa. Kasi mpona Ndengwa Mandombe oyo azali na experience te, ye azwa etumbu ya kokita po asalaki makambo kaka na kifanatike. Na basusu bango wana bakozwa etumbu ya minioko na libela. Eliko bakumuki mbango baza koboma ye na peine de mort, peine capitale,
kasi basusu bazalaki na ye bakende konyokwama mpona boloko ya libela nde mpona tata lubwende bango lokola babombaki mpukutu bango bango mpe bazalaka considéré lokola nengwa mandombe mpe lokola mpe chef médaillé oyo mpe asalelaki kaka lolenge moko lokola tata lubwende nde na kongo mpo ete kolandela bitumbu biye bapesi bango mpo bakima te nde tosengi arrestation immédiate ya bapréveni donc elingi bakokuluki bango akima te na baye bazalaki na ye kolandela etumbu bango bakateli bango basengi arrestation est ce que kuluki bango akokaki mpena kokima alors basengeli ye liwa soki bolandi malamu balongo te anga l'état colonial nde agir le 3 octobre lelo alobi esengeli kuluki mbangu baboma ye baboma ye ekozwi oyoka epai moko baminimize balobi yo te azalaki kobikisa ne bato te bato bazala kobika na bango kaka mpona kaka bango moko kaka bongo me nde ya profite po alobaki ye moto asali miracle wana soki eza bongo seke kuluki mbangu mpona bango azalaki ne kaka mo aventurien charlatan moko bongo sikwa mpo bangisa bango na nini est ce que bozososola pour minimiser acte. Mais pour s'en prendre dans le monde. On dit qu'il s'en est battu. Mais il faut que banque d'ailleurs. Est-ce qu'aventurier va banque d'ailleurs? On va interpréter la Bible le dernier d'ailleurs l'obédini. Zambe ya sika koya. Batongaki ndongo ya sika makanisi na bango ezali ya kobengana biso mindele nde bake kobombama na kote ya religion donc religion ezali kaka moyen oyo baitilizaki donc mondele ayebaki message ya mfumuki mbangu malamu e mondele ayebaki ke mfumuki mbangu alobeli religion oyo azoloba alobi ke religion ezalaki kaka moyen. Pona nini balobi ke religieux ezalaki moyen parce que na materia ya mfumuki mbangu biso bayinde tosengeli tozala na bosomi soki bosomi elingi koloba te totombola mutu tolobana na mondele alo tokolobana na ye en tant qu'esclave ou bien tokolobana na ye en tant que maître donc azoloba libération bayindo est ce que mondele azalaki prêt azalaki na kolinga kolibere biso bayindo te yango ye moko azoloba ngo wana ke balobi bakotongaki ndongo na bango alors soki bakotongaki ndongo na bango seke bakokende susu epa bakatholike na baprotestant te bongo il faut bakoma buku na bango seke bakotanga lisusu bible na catéchisme te bozososola biloko wana nyonso malamu ndele nde azoloba il a interprété la Bible de sa façon. Un Dieu nouveau, un Dieu nouveau. Donc il dit que Yahweh dit sous-souté. Mais t'attends pour vous tous les et yémo comme pour Mukimbangu. Alors il y a Azali incarnation. Yamo tatamo. Ne a-t-il, il s'est dirigé en rédempteur. Rédempteur est ici pour le Mola Moussi. Mozong ici. Hein? Pemobi qui s'y a bailli. Pour Mukimbangu Galobi. Hein? Avant le 10 septembre, le 28 octobre, et qu'on compte la passe ma casse. Bako nyokola. Bako lukaba boma. Hein? Bako lukaba boma. Tant bako lukaba boma. Balobi. Azali condamné. La peine de mort. Peine capitale à
bakoki kosala ta mikolo te ndenge kaka baprononce jugement il faut baleka na exécution. Alors basango na bacommerçant basengaki mpo bato babanga makasi esengeli bapandre mokimbangu na site wana ya mbanzango batya ye na kuruze ndenge batiaka mobikisi ya bayuda bake kokata bagreen na mwalaki nzende oyo ezalaka marshal na ntango wana na ntango baza koya na bagreen wana bakomi pembeni na kopusa na baya kobima kote ya camp sénégalais train déraillé bagreen mpe ezalaki minene sopani moya kozwa yango lisusu eza te. Alors kolandela réalité ya makambo nyonso ndenge basamiselaki yango ministère public na bayebi makambo ya jugement ministère public awa azali koreprésenter l'État. Ministère public oyo ye nde moto azofunda sikoyo komukimba ye moto azosenga bapene oyo ekoki mpona komukimba monsieur Lipius bozolanda monsieur Lipius oyo ministère public juge asilisi koprononce jugement na ye alobi ingeta lokola ministère public bino mosengaki baboma bakoboma mfumukimbangu mpe bongo bayebanso mosusu bakokende na boloko ya libela kasi ndenge kaka exécution wana ndenge basilisi kaka basinye bakangi mfumukimbangu mais c'est Lipius ntango atela ndako amoni te jugement oyo ezalaki injuste na baforme nango nyonso ezalaki inéquitable nanu même na procédure parce que baprévenir défense na bango baprésentaki yango bango moko or na logique il faut bazala assister na bavocat ozomona siko mpona nini bakoyaki bavoka bazala parce que bayebaki bien te komukimbangu azalaki na raison ya bato na ye bazalaki na raison mpona nini bakoki kopimela bayindo bazala mpe na religion na bango te. Mais c'est Lipius a commis télégramme Mbangu epai ya roi Albert. Mbangu alobi jugement oyo euti koleka wa eza mabe bato wana baza bainocent bakoseli bango makambo wana nyonso kokosela bamerike te makambo nyonso bakateli bango. Est-ce que aussi bomona officier du ministère public oyo a condamné asengi condamnation après abalukela ye moko basengi ezala ye moko biloko oyo atie mosapi ke bapreveni bamérite wana kaka butu moko kolamuka ntongo ye moko asali nani télégramme alobi roi keba kondima te baexécute jugement wana bongongola yango bato wana baza bainocent. Est-ce que ministère public kamona mambo amonaka makambo te butu wana oyo etindaka ya change a vie
Bika Sonia Nzelu Lutantuara et Usogina Nzila Inani. Peleko Makani Manta. Peleko Makani Manta. Quand tu vas qui est pour là, parce qu'il faut qu'un homme ait un bout de sous. Munadia, Ukangwa, Uzengolo, Nzengolo ya Lufwa. Munakimungu kitatu, Kingonda kumi, Munambula funda kamagwa makumone, Yemos. Kanti mukakondo ako. Kingeta. Azapo kote anguya. Bakoki kokoma ye. Yamba nukaki na Mercedes. Botala munene ya Mfumukimbangu. Botala munene ya Mfumukimbangu. Ye bakoko koma ete. Bakateli etumbu ya liwa. Proposition ya sanction ministère public à Sali pour le jugement. Wana. Juge a prononcé kaka. Bongo. Mfumukimbangu a ordonné à PC Tinda na yemoko ministère public komela mokonzi na. Est-ce que ça ordinaire? Hein? Comment on a le ministère public a pris la décision basée? Hein? Tant si vous avez un droit, mais j'hésite à me casser la question pour exécution. Et ça va être exécuté. Ça fait pour moi. Mais pour le Mfumukimbangu à l'objet, non-exécution conforme au jugement de l'État. Nandimi kokende konyo kwa makona bandeko na ngai ayini. Mekoye bakaete kokoki kokoma ngai te po bino muzana nguya te ya kokoma bayi ayini. Te kokoma boyi boyi. Kandiye Hashem. Nasali manaka ya kugoma. Mfumukimbangu asala choix. Nanu yemoko. Asala choix. Bango basi ba décider. Nasokoma bango. Soit bakotia ye na kuruze, soit bakokange singa na kingu. Wana décision mudele. Donc Mfumukimbangu mudela koko boma yeti. Alors moke. Na masolo ya bango na tata mokeli. Mudele ya koko boma yote kwaza na nguya koko boma yote. Kwa kukute kokoma boyindo te. Bombino bozali mbasi ya bombasi ya botata mokele pai ya bayi. Sikoto sala ni mbula tuko misato na mikolo misato. Nzoto eni okwama. Koyebi bomekana nokuvanda bokanisa. Na motema mabe omundela bimisaki mokolo wana. Aso zipa bosono ya bayindo. Epo bosono wana zipama esengeli baboma Mfumukimbangu. Soki babomi Mfumukimbangu na mbala moko babomi bango. Pasi ya kosuni pesa lini. Esi ezaka mukuse pasi yako. Bozolata. Pasi yango ezaka ya tangu muke. Soki batie singa kaka na mwa tangu muke akei. Soki pe bakotia na kurude bakotumba liponga ndenge yawe ya bango. Sima makila kosila kosala ni akei. Balongo ke. Kasi Mfumukimbangu alobi te.
mpona bomoi ya bayindo etikala seko tondimi tonyokwama mibu tuku misatu na esika ya bangonga kutala degre ya bolingo wana edegre ya bokasi wana motema wana okosuporte 30 alobi na kosuporte 30 mpo bayindo babika na ndimi pasi ya mibu tuku misato na esika na banga pasi wana naloba ete malamu boboma ngai mpona nyokwama te me bango balobi nazala na mosuni boye mibu tuku misato bonyokola na bino bosala nyonso po alobaki yango l'eglise bakoluka bakanga bosolo kasi bakokoka yango te alongo ke e na ntango ekomi na ntango yango alobi fotoboma ayebisi bango bilaka ya ngai na tata na ngai elekaka bino bokoboma ngai te mpele kolutokani solo ntantu matani matantu soki mia mpila mobila mpasi kakaboka fwa kanti bukavondwako kafwako na te libumakumata malgré bapasi nyonso balolenge nyonso basalaki mpo akufa lokola ye babomaka ye te atikalaka kokufa te ti le 12 oyo ye moko azonga yango mundele alobi azalaki ordinaire te oyo aza mbutu te lokola bato nyonso na nyonso tosali ye banokoke kotala kumutu mbango ate kolibela biso pasi mpo biso bayindo tozala efase te mpo boyindo ezala efase te amarke histoire atamboli kowuta na Congo Kasai na Congo Central atambola tiake kosala boloko na Katanga mpo ne permettre ye na ntango oyo aza na boloko atambolaka mboka na mboka akendaka koteya kuna bazonyokola mosuni na kati ya boloko na molimo Mfumuki Mbangu azolataka banzoto azokende komona na mboka mpona kopesa bomoi na mapamboli na biteni nyonso ya bayindo mpo boyindo minga te mpe yibwa te likolo na yo azonyokola nzoto kotala miracle ya bongo Mfumuki Mbangu alekaki na ndako na biso Mfumuki Mbangu alekaki na mboka na biso me bakende kotala nzoto eza na boloko mundele soka akoki bongo abandi konyokola nzoto wana balongo te mokolo yango mundele azwi desizio ya kokanga solo ya bayindo yango azwaki mitano wana kasi na botata mokeli Mfumuki Mbangu babomi ye te kasi biso totelema na mokano mundele azwi nsima ya koyoka Mfumuki Mbangu mundele ye moko alobi te Mfumuki Mbangu manaka bazalaki nango ya kotelemisa kindongo bozolanda ya kotelemisa kindongo un temple nouveau atelemisa kindongo Mfumuki Mbangu alakaki na 1921 oyo Mfumuki Mbangu atelelaki sango ya bayindo na mwa ntango moke etikali kotongama te kino yo butuka otongi kindongo ya Mfumuki Mbangu na bongo elaka 1921 bongele meso parce que fait combien ebele bandeko biso tosala bacompte à rendre na bato te
ndeko ndombela lobi bandeko baleka na école ya Fumukusu po bato bayaka mingi atanga pa na biso après vezalaka te ndeko ndombela tangi na baliboke bandeko na babima nzuzi nkoya nde totali acentre là ba alobi ke batanga na ye epa ya Fumukusu babima soki na liboke basan ya 8 balobi ngunza lobola bima nani kulombo te ndeko nsubu pe abima ndeko na biso aza na ba machine ndeko pyramide ataluzali azo confirmer ka biki aza moko ya masuwa na ye ndeko ndombele tolandi Fumukusu esali ngai pasi mingi ntango azoloba azobeta masolo ya Fumuki Mbangu nini okointerpele ebele ya bangunza oyo esengaki na mokolo oyo ngunza na ngunza esika azalaki atalisa maye oyo kasi okomona mingi fitilité kotia makasi moto akoya asali émission 1 heure du temps mpo amilobelela olia na esika kosoba mateya boye kopanza yango ekomela na mokili mobimba nini mpo lelo so tozonyokoma lelo bayindo mpo bapimela biso mayo toyebi te ndeti ngai lelo grâce ya émission lelo naye kocomprendre Fumuki Mbangu azalaka civil bakondane basambisa ye pa bamilitaire nakomprendre mwa makambo nini kotalisa ebele ya bandeko oyo nanu bazolobela nkombo ya Fumuki Mbangu kasi lelo fitilité kotia makasi moto akosala émission ya 45 minutes ya 1 heure du temps mpo ayaka komikumisa ngai nde na esika ya koteya mokili baloba epai na bino matondo ndeko na ngai tambi omoni ntango tolandi nesongi ya nzila tokanisi so mwa mingi nous toujours loposo pembe ezali komultiplier makanisi ya mabe mpo ya kosilisa loposo moyini nous toujours tolobi mondele alalaka pongi te azali kokanisa esika nini ya kopanzela biso esika nini ya kobomela biso epai na biso awa distraction nani oyo soko bakombattre nesongi ya nzila nani oyo na mopanzi na esika ke kosala mosala yango ya Fumuki Mbangu bo elongo bani ntango balobi Fumukusu abungisa mosala yo sali yango mosala yango Fumukusu asalaki yo sali yango te ebele parmi bango soko bameki kopusana ata na standing ya Fumukusu bakosalela esu mosala ya Fumuki Mbangu te nalobi bien je pèse mes mots mingi parmi bango soko bameki kopusana ata na cheville na niveau nesongi ya nzila komi bakosala esu mosala oyo te me Fumukusu baze kolakisa biso bana ya bango be Fumuki Mbangu nde lisiko ya bayindo yango bokomona tango yonso topusanaka tobelemaka le 12 octobre bato yonso lisusu na mongo Kongo wana nde date ya bozongi ya Fumuki Mbangu oyo tolobaka date ya nkufa na bango le 12 octobre bato yonso bakolanda biso baya na mongo Kongo boya koyoka sango mibale te Fumukusu akotelema liboso te po banda kotanga kombo Kingandi batanga na batata Ndombele Kingandi batanga na batata Luzaido te bango bakotelema liboso bepo baloba soko bayindo toze ya kubunga toze konyokwama po tolongwa na misisa na biso sans Fumuki Mbangu l'Afrique nalobi bien l'Afrique le Congo te sans Fumuki Mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas sans Fumuki Mbangu bayindo bakoki kobika te wona ezaki loba esuka ndeko Ndombele botale po na émission mokolo molelo kasi tata mama esika ozwami emeka kointerpele biso mpona nini te ntango Jean-Marie Vanem bazoloba ete soki bayindo bayebi Fumuki Mbangu te bakoki kobika te so moto nyonso aye kote ya sango Fumuki Mbangu akoya na TV mpona milakisa to akoya na TV to pe na radio koya kote ya bato sango Fumuki Mbangu tozoso batesto na bino ebele bozosepela kolandela bamakambo oyebaki te Fumukusu aye nango bozoyeba yango botala bamateya oyoyo Fumuki Mbangu ayiba eloko ya motu te bakanga ye 30 ans na kati ya prison Fumuki Mbangu azoka interpele babindele elongo na badepte basakani na ntango wana esengeli bayindo bayeba Bible bazala na Bible na bango esengeli bayindo bazala na Nzambe na bango esengeli na bayindo bazala na mobikisi na ye bango soko ndenge nini yo moto oza parti ya Fumuki Mbangu oyo balobi mobikisi ya bayindo bokende kosala association na baye moko boye oyo mokolo na mokolo batelemeli culture africaine mokolo na mokolo batelemeli bokoko bateyi meme bandimi na boke bokoko eza bondoki likolo kaka ya mbongo botala ebele ya bayindo ndenge bazonyokoma Jean-Marie Vanem balobika soki bayindo bayebi Fumuki Mbangu te bakoki kobika te nene yo kocomprendre ntina ke Fumukusu mokolo na mokolo asala kaka litike kote ya bayindo bayeba Fumuki Mbangu or nzoka nde programme ya lobiko ya bayindo eza na maboko ya Fumuki Mbangu tata mama ndeko Ndombele toyembeki semaine passée alobi ba budget ate komi 50 milliards sans Fumuki Mbangu bayindo bakoki kobika te na tiaki tembe apesa un exemple ya Angola apesa un exemple ya Nigeria apesa un exemple ya Afrique du Sud baza ba pays oyo ba budget na bango za plus de 50 milliards
mais botala ba peuple là bon peuple nigérien au première puissance économique mais peuple vivre na moins de $2 de likoloba programme oyo nzamba tindela ba yinde lokwa no bazui yango te ba ko bika tata ba éteindre ba 100 milliards ba 200 milliards tata mama me ko interpeller biso botala fumukusu tato na zolo belaka tato yo maya ye na yango eza po miyebana po luka mbongo tu programme obimba ya lobiko ya bato botika la brancher chaque lundi na 22h puis chaque vendredi na 11h puis chaque mercredi na 21h wana na radio chaque vendredi na 22h wana na radio fréquence ali 89.0 tokutani na poso ezali koya